likambu ya somo ya pasi pemba wa ndeko mwasi alali bongo na mundele na Kinshasa butu mobimba na tongo alamuka alali likolo ya tombe na cimetière ya Gombe pasi ya kosakana te ndeko mwasi ye moko apesi lisolo na ye po azana besoin ba prière azana besoin bo sambela po na ye likambu ya somo boye okota ndako na appartement ya mundele na Gombe na tongo olamuki likolo ya tombe na cimetière histoire vrai na Kinshasa yembo ko lisonde apesi solo oba fisto beta lisolo nga pona za ya kosuka na ebite e kosukela ngai ndenge nini actuellement ndeko yango asayi na mikili ya mpoto papa fisto koloba poto na alite nazaka na mikili ya mpoto na beso ba prière na bino yango lisolo na kobetela yo lelo. Bakombatant ya UDPS Afrique du Sud baza ya kosilika ya kosakana te babi comment se fait-il que Afrique du Sud ebunda parmi ba diaspora o ba bunda pour na départ ya ancien président et pour na UDPS et au pouvoir mais bango jusque là mandat ya liboso ba se retrouver te mandat o pe ba se retrouver te so ga continuer boy ba kokanga UDPS Afrique du Sud et là ki bongo au micro ya porte-parole na bango mwana mboka sans rival, Pascal Bakole. Alerte, alerte. Il y a solo, je crois que ça doit être un Ézéchiel au Bible établir biso le la sentinelle, ce qui m'a besoin au belélité, makila oyo yabatu et koko na ma peka nayo. Afrique du Sud, communauté congolaise et Afrique du Sud en général et UDPS en particulier très fâché, combat et zongi. Bandeko principe ya bakuya combat izalaka nini politicien mon côté ya régime a renaître lokolo naï musicien a kobeta musique té pasteur mokota koya et ebele ya mabe et yaka bandeko combat ezongi na Afrique du Sud ba mandaté ngai à ma qualité à porte-parole ya ba combattant parce que na combattant ya diaspora puis combattant ya UDPS ba mandaté ngai ba ebisi ngai que dans quelques jours, dans quelques semaines, awa, ils ont un risque à Mabizouya. Pourquoi? Parce que Afrique du Sud, ils ont méconnu, Afrique du Sud, ils ont oublié, Afrique du Sud, ils ont ignoré. Dans le régime Oyo, il y a Misso. Afrique du Sud, en tout cas, les bandes Masolo. Afrique du Sud, Bakota ma prison. Afrique du Sud, Bakoufa Pona, Kolongola Kabila. Afrique du Sud, Batambola Mitakala. Afrique du Sud, Basala Ebele. Mais l'élo oyo, nulle part au monde, Bayamba président de la République, n'est-il pas Bayamba Fatina Afrique du Sud, Azalata président. Voilà, nous allons faire le développement dans cette émission, mesdames et messieurs. Passia Kosarate, Afrique du Sud, Baléli. Tolongwa en Afrique du Sud, Tokende Bongo, na République démocratique du Congo, et pas Wapi, Mwanamboka, Papitamba lance un message à président Félix Tshisekedi pour la Kolobaki pendant Mokundi Ambo Kolobaki que Joseph Kabila Kabange, sénateur, a vu heureux les parrains pour ne pas dire propriétaire ya AFC Ananga donc ce qui est à Moutuya Ndengwana c'est que Mabe Koti. Alors Naringo Bamingité Papitamba au micro il y a confrère Nabiso a répondu à qui na quelques questions tout le l'émission. Où se trouve à l'heure où on parle Joseph Kabila? Et puis deuxième question, le président de la République dit clairement que l'AFC actuelle, la guerre menée dans l'Est de la République, c'est Joseph Kabila, c'est lui qui a refusé d'aller aux élections pour préparer une insurrection, c'est lui qui tire le ficelle des Corneilles Nanga. Vous répondez comment à ces deux questions, Papitama? La première question, très facilement, où se trouve-t-il? Je ne sais pas. La deuxième question. Parce qu'on en a parlé. J'ai répondu à votre question. Mais je sais une chose. Kabila Kima Congo a comment exilé? Non, je sais qu'il n'est pas en exil. Oh, je sais tout simplement que Azali Banda. Où il est, ça, je ne sais pas. En exil? Maintenant, donc, je reviens à... alors on parle, Kabila. J'ai une définition exilé politique, Péro. Il ne l'est pas. Vous ne verrez jamais l'affiché. Il y a ONU, il y a branche à ONU qui s'occupe de l'exilé politique dans le monde. Vous ne verrez jamais son nom quelque part comme quelqu'un qui a même formulé une demande d'asile politique. Pour mon nom, donc il ne faut pas maintenant qu'on joue avec les mots. Les mots ont encore leur sens. Donc ce n'est pas un exilé politique.
Voilà, c'est ça que nous allons développer dans cette émission, mesdames et messieurs. Et si l'Iwanate, Allemagne, gouvernement allemand est déclaré et lobby, loi allemand et lobby, diplomate mon côté à Koki Kosala plus de 10 ans na mabé na bango. Alors, diplomate congolais, leki c'est déjà plus de 10 ans pour na bango, baza sous valable te. Baza valable te. Alors, l'État congolais, il faut atteindre diplomate mususu. Baya koso diplomate oyo bazayi na Allemagne. Ba kozwa accréditation te pour accréditation na bango esi li wana masolo oyo confère na biso ya Congo États-Unis télévision to koso kana émission ale londe kozo en Allemagne. C'est depuis normalement Félix Tanga sur pouvoir depuis 2019 alors bango pe baza ba diplomate to ba wumeli na carte allemande ça fait presque aujourd'hui je peux dire plus de 10 ans qui baza exercer ba métier na bango. Mais nous avons, parce qu'il y a une confusion, les gens vont croire peut-être l'information. Nous prenons les informations parce que l'Allemagne a alerté le gouvernement congolais. Et kaka bateau yo bazali un système, il y a, comment on appelle ça, relation internationale, il y a Allemagne, nde ba fongoli biso dossier. Ayi biso que non, vos diplomates congolais sont ici. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas vraiment un diplomate accrédité Oyo Allemagne, Azakondima et Aouti Congo. Mato Bazara Kiliboso Kuna, comme étant des diplomates, a déjà dit, averti, et il leur a donné déjà l'Inge Makamosa, le pays Oyo tout. Alors, Basali 10 ans, il m'a dit non, nous on n'accepte plus les diplomates qui sont 10 ans à Katiamboka. Voilà, nous allons développer ça dans cette émission, mesdames et messieurs. Franck Fanon l'avait dit, l'Afrique est une ganne dont la gâchette se trouve au Congo. Et il y aura pas de développement en Afrique sans commencer par le Congo. Tochengo na mutu na biso. C'est pourquoi nous devons nous unir. Tous les peuples africains, unissons-nous pour battre d'ailleurs le pays qui sont contre le Congo. Ceux qui Congo est télémi. Afrique Mobimba et côté les masses. C'est pas moi qui l'ai dit. En tant qu'Africain, il est important de savoir que tant que le Congo sera instable, notre continent ne pourra pas prendre son envol. Avez-vous compris? Voilà. Avez-vous compris ça? Nous allons aussi développer ça dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote badeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubo zwami samedi elamu baliko passer ba bon week-end ba msuba sisi misala ba msuba aliko kota promesse msuba faina ndaku yango na boyebi yango samedi to ninga kozamino tami mingi te bolanda ke monsieur atongo sika na après-midi to sola mwa muke avant to betelo li solo ya ndeko oyo alali na mobali ya mundele complexe ya mundele akeko se retrouver na cimetière ya Gombe. Et comme ça, nous solo oyo. Quand on a émission oyo, tu vois, maintenant, on a besoin de kumu manzambi teyo, le samedi, que chaque samedi, tu as un bakabon kumu manzambi teyo pour na ko solo la, ba culture ya mboka na biso. Osayi na Isiro, na Buende, na Mbandaka, na Isange, na Lisala, na Pointe-Noire, na Brazzaville, na Kinshasa, na Johannesburg, Pretoria, Paris, Lille, Chicago, Montréal, tala émission na bino yangoyo e bandi. Kombo na ngai tata pelende fiston. Est-ce que komi to partager to kota la live oyo to solo la makambu etali mboka na biso boalu boaji tunga parce que mboka na biso soki to lobeli yango te muta ko lobela biso pona mboka na biso azalite. Tika na pesa mbote matondo longonya na capitaine Joseph Mwanga na Lushi. Mon capitaine Losako Joseph Mwanga. Wana pena ba pinga ya solo bat oyo bazoko défendre pena intégrité territoriale na biso na niveau ya Lubumbashi ou Antanchi. Merci beaucoup. Voilà, capitaine Joseph Mwanga na bosanité. Mon ami depuis Espagne na Madrid, voilà, Trésor Pindi. Mbote na yo, uti vacances, ba vacances les Kebele, ozongi déjà kitoko trop na bosanité. Eric Chimanuka na Barcelone, pomboka na mboka ba kontinango, ozoyo konate Eric Chimanuka. Est-ce que komi c'est que bien voilà. Yaya ba diplomate na biso oyo basali na Allemagne na Bundes, basali plus de 10 ans.
So basali plus de 10 ans, ça veut dire que une époque il y a sénateur à vie Joseph Kabila, bazui mandat 5 ans déjà, il y a président Fatou Sikabwe et ton mandat na bango est tombé kadike. D'après loi, il y a Allemagne diplomate mon côté à koki kosala plus de 10 ans na territoire na bango. Ndenge ya liwana basi ba retirer accréditation bazoko senga na gouvernement congolais ba ko retirer ba diplomate wana batinda ba diplomate mususu. En fait, c'est quoi les promos juste? Landa, qu'est-ce qui se passe dans ma diplomate en Allemagne et pas de Ronabiso, Joël na Congo, TV, États-Unis. Normalement, Félix Tanga sur pouvoir depuis 2019. Alors, bango pe baza ba diplomate ba oumelina na carte allemande, ça fait presque aujourd'hui, je peux dire plus de 10 ans qui baza exercer ba métier na bango. Mais nous avons, parce que il y a une confusion, les gens vont croire peut-être l'information. Nous prenons les informations parce que l'Allemagne a alerté le gouvernement congolais. Et kaka bateau yo bazali na système, il y a comment on appelle ça, relation internationale, il y a Allemagne, nde ba fongoli biso dossier. Ayi biso que non, vos diplomates congolais sont ici. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas vraiment un diplomate accrédité Oyo Allemagne, Azakondima et Aouti Congo. Mato Bazara Kiliboso Kuna, comme étant des diplomates, a déjà dit, averti, et il leur a donné déjà Lingue Makamouissa, la pays Oyo tout. Alors, Basali 10 ans, il m'a dit non, nous on n'accepte plus les diplomates qui sont 10 ans à Katia Mboka. Vos diplomates, ils ont alerté le gouvernement congolais. Ça fait plus de 10 ans. Il est temps, Bozongi Sabango, là c'est votre choix. Mais Boyan a un diplomate, il y a bien, il y a Sika, Obolingi, Oboponi, va retravailler. Mais maintenant, le problème se passe, le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi a qui déjà notifié depuis 2020, il faut remplacer Bango. Ah bon? L'échange au Nefo Salam. Je mets un récit de notes que je peux vous montrer. Depuis 2020 que Kinshasa a reçu du message là, Félix Tshisekedi n'a pas d'abord, il y a Liboso, la majorité, il y a des diplomates, Lelo, na Libanda ya Congo, ce sont des frères de Félix Tshisekedi, Baluba, Nabandeko ya Denis Takero. Bangonde Félix Tshisekedi a des diplomates, Lelo na Kata Libanda, na ambassade na biso presque tout. Ok, kuna mwanetu tatu mwanetu na makata l'ambassade à Congo le Chilube comme Kolobama. C'est comme si on est au Kasaï. Oh. Non, vous êtes des Kasaïens. Voilà, est-ce que c'est coupé? Tout le monde a causerie entre vous-même des Kasaï. Mais là, dans des ambassades, vous avez le Chiluba. Mais ça, c'est quoi ça? Même les Bisalelo Félix Tshisekedi a ici à l'Union africaine, au côté on ne parle pas français, on parle que Chiluba. Mais tout le monde là-bas ne sont pas des Balouba. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis les gens ne discutent pas. Et c'est comme ça aussi, la quasi-majorité de l'ambassade de Bissolino, au Bissika Félix Tshisekedi affecté les diplomates de Congo. Alors, la mana a notifié, Aïbisi Bango Bolongo la Batuabino. Manda Bayebisa Kinshasa depuis 2020. Félix P. a eu baton sous pour accréditer Bango quoi, travailler en Allemagne. Mais maintenant, le problème s'oppose, la manne est ABC Bango. Avant que Batnabino Baya qu'on remplacer Baoyo Bazaliao, vous devez d'abord évacuer Batnabino, un diplomate Tabino Bazao. Vous ne pouvez pas envoyer d'autres diplomates, tandis que Baoyo Nano Bazaliao, Bazaliao évacué. Donc nous ne pouvons pas accepter pour le moment l'Allemagne a ici Congo. Pour le moment nous ne pouvons pas accepter l'ambassadeur de Sika, ce qui nous oyo bazaliawa, nano aussi ici makamuna bangote. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses bloquent? Regardez, des ambassadeurs Allemagne a sa botoli mikanda, a botoli biloko tout, accréditation, biloko tout, a botoli, vignette, téléphone, tout. Bazali sous même les sika revendre te bakomi ko loger na banda ko mo bondire banda ko mo personnel. Oh. Le régime de Kinshasa bazali bien au courant. Félix a sali tour à Mikolo Ute ko le kata
ntango azalaki ayibaki élection 2023 wa azalaki tourne Allemagne Allemagne va notifier va dire mais il y a vos ambassadeurs là-bas oh non dès que nous rentrons comme ça on va finir le dossier Tilelo oh il y a normal à Kinshasa on leur paye de l'argent parce que son bon état que l'ambassadeur va travailler en Allemagne bah oh yo balongo en Allemagne avant d'aller ngoro batala kaka qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui bouge parce que c'est là comment on appelle ça indemnité de sortie indemnité na bango ya misala na bango ndenge basilisi parce que c'est là futa bango indemnité na bango na bango ya suka misala comme ça soki bakokende na Kinshasa bakei oyo akolinga continuer kosalela l'état a continuer oyo akolinga kisala makambo na ye a continuer kosala makambo na ye c'est ce qu'ils attendent. Donc le message est passé diplomate na biso niveau allemand ça pose problème. Je crois Toyoki Likambouana ceux qui gouvernement a résoudre le plus vite que possible et kozala malamu mingi tolo banini ba diplomate oyo wasaidia dit ça ba ko mbantela pour d'apprendre ko Joël ba botelo bango déjà ba mikanda makamna sinon même na téléphone et sika kola la route ça été est-ce que c'est vrai tala kutseki tala kumamba ba combattant ya Afrique du Sud ba siliki ya kosakanate parce que toyebi yango on ne peut pas se voiler la face de Kobombaté na combat nyonso ya monde pour ne pas dire Afrique sur sa premièreté. Ça peut être par exemple les 5 premiers ou ba bundé solo pour la UDPS à son pouvoir. Kasi UDPS a commis un pouvoir. Ces derniers ne se retrouvent pas. Ba combattant UDPS ba Sidiki, ba Tindi porte-parole na bango, Pascal Bakole dit son rival a même message oyo ba combattant Afrique du Sud ba pesi que soki ba continuer ko chemin de ngwana IDPS ya Afrique du Sud ils ont risqué et kangama commentaire te landa sans rival alerte il y a solo je crois c'est d'être Ézéchiel au Bible établir biso le kola ba sentinelle soki ma bezoya au belélité makila oyo ya bato et kokoya na ma peka na yo Afrique du Sud, communauté congolaise et Afrique du Sud en général et UDPS en particulier très fâché combat et zongi. Bandeko principe ya combat izalaka nini politicien mon côté ya régime akonata lokolo na ye musicien akobeta bizikité pasteur mokota koya et ebele ya mabe eyaka. Bandeko combat et zongi en Afrique du Sud. Ba mandaté ngai à ma qualité à porte-parole, il y a des combattants. Parce que dans les combattants, il y a diaspora, puis combattants, il y a UDPS. Bah, mandaté ngai. Bah, ebisi ngai que dans quelques jours, dans quelques semaines, awa, ils ont un risque à ma bisoya. Pourquoi? Parce que Afrique du Sud, ils ont méconnu. Afrique du Sud, ils ont oublié. Afrique du Sud, ils ont ignoré. Dans le régime Oyo, il y a miso. Afrique du Sud, en tout cas, Liban na masolo. Afrique du Sud, côté ma prison. Afrique du Sud, koufa pona kolongola Kabila. Afrique du Sud, tambola mitakala. Afrique du Sud, sala ebele. Mais lelo oyo, nulle part au monde, bayamba président de la République, neti ndenge bayamba Fatine Afrique du Sud, Azalata présidente. Bayamba Etienne Tshisekedi Afrique du Sud, Azalata présidente. Mais lelo on a partagé un gâteau. Afrique du Sud ignoré Libana Masolo. Afrique du Sud mandata qui bato na bango bayaki. Les parrains de la révolution, bato balobaki qui se fati ou rien. Etienne Tshisekedi Azala nous vivons. Bayaki Moïse Katiboui, Kempex, Jeff Kalamba, Oyo Mususu Nani Komo Kiminga ya Pembe. Ebele et y compris son rival. Sami Boyoko Baya, Michel Batel Baya. Ni conseiller, ni ministre, ni PCA, ni l'autre. Léonard Titambala, 2 fois candidat, échec sur échec. Alors, Afrique du Sud, candidat, mais ce n'est pas possible. Moi, quand je ma communauté, nous sur place à Zala, ma communauté Afrique du Sud. Moi, quand je suis en Afrique du Sud, à Tikala, ma communauté Afrique du Sud, qui est un combattant, ou bien un tel bon salle, à Yambate. Ici, numéro 1, il dépasse l'Afrique du Sud. Et dans quelques jours, n'appelez pas encore. N'appelez pas encore, nous sommes en pleine émission. N'appelez pas encore. Oh là là. Topegisa kibino, soy toi en émission, mais bobengaka. Topegisa kibino et loko oyo. Voilà maintenant, vous allez tout gâcher. Oh là là.
Vraiment. Trobaki soki monsieur Zali, bobengaka nano te, bozela, tosilisa. Sinon, vous gâchez un peu les tout là. Allez. Fatih Afrique du Sud, Azalata présidente. Mayama Etienne Tshisekedi Afrique du Sud, Azalata présidente. Mais les lots on a partagé un gâteau. Afrique du Sud ignoré les banama solo. Afrique du Sud, mandata qui bateau na bango bayaki. Les parrains de la révolution, bateau balobaki qui c'est Fatih ou rien. Etienne Tshisekedi Azala nous vivons. Mayaki, Moïse Katiboui, Kempex, Jeff Kalamba, Oyo Moussounani, Kobo Kiminga ya Pembe. Et y compris sans rival. Sami Boyoko Baya, Michel Batel Baya, ni conseiller, ni ministre, ni PCA, ni l'autre côté. Lionel Titambala, 2 fois candidat, échec sur échec. Alors, Afrique du Sud, candidat, mais ce n'est pas possible. Mokozamoka yama communauté nyon sur place à Zala. Ma yama communauté Afrique du Sud. Mokozamoka qui est en Afrique du Sud. Atikala quoi ma communauté Afrique du Sud. Qui est au combattant ou bien au tel bonasal. Ayambate. Bayebisi, numéro 1 à IDPS Afrique du Sud. Que dans quelques jours, Awa, ceux qui sollicitent les habités Bazokanga, Nini Afrique du Sud. Bazokanga, IDPS Afrique du Sud fermé. Et comme ça, là, sous Moussala mon côté. Alors, Naï n'a les 4 qui Motindami n'a pas sa kaka message. Moussa n'a pas compris son message. Donc, Mokonzamboka, avec beaucoup de respect que je vous dois, avec beaucoup de considération, avec beaucoup d'amour, Mokonzamboka, Talaka Yabato Afrique d'ici. Ils sont très importants, très utiles. Pour ceux qui ont fait ici les bébés, c'est Bandouki Awa, et ça n'a pas si mingi. Et Kozala pas si mingi, Afrique du Sud. Nabaneli Afrique du Sud en colère. Je ne suis que les porte-parole. Voilà, je crois que le message est passé. Il y a un combattant Afrique du Sud, par le biais, il y a son rival. Depuis que Mokondi Mboka, c'est qui est sorti médiatique, Napoto, c'est Kabila qui prépare l'insurrection, ça fait couler beaucoup d'encre. Ezo bimisama kambo ebele. Papita Mbappé azangaki malobate, azalaki au micro, ya confrère Nabiso Pero Loara, yoka makambo oyo Papita Mba alobaki sur makambo wana batunie Kabila azali wapi? Aza quelque part. Est-ce que a comme exilé à Kimi yoka Papita Mba au micro ya Pero? Où se trouve, à l'heure où on parle, Joseph Kabila? Et puis deuxième question, le président de la République dit clairement que l'AFC actuelle, la guerre menée dans l'Est de la République, c'est Joseph Kabila. C'est lui qui a refusé d'aller aux élections pour préparer une insurrection. C'est lui qui tire le ficelle de Corneille Nangaa. Vous répondez comment à ces deux questions, Papitama? La première question, très facilement, où se trouve-t-il? Je ne sais pas. La deuxième question. Parce qu'on en a parlé. J'ai répondu à votre question. Donc, je sais une chose. Kabila Kima Congo a comment exilé? Non, je sais qu'il n'est pas en exil. Oh, je sais tout simplement que Azali Banda. Où il est, ça, je ne sais pas. En exil. Maintenant, donc, je reviens à... on parle, Kabila. J'ai une définition exilé politique, Péro. Il ne l'est pas. Vous ne verrez jamais n'afficher. Il y a ONI, il y a branche à ONI qui s'occupe de l'exilé politique dans le monde. Vous ne verrez jamais son nom quelque part comme quelqu'un qui a même formulé une demande d'asile politique. Pour mon nom, on dit. Donc, il ne faut pas maintenant qu'on joue avec les mots. Les mots ont encore leur sens. Donc, ce n'est pas un exilé politique. D'accord. Alors, je reviens maintenant pour la question Oyasuka. Il y a un loba qui a un bandel. Il y a un mot qui a un parce que mon Nalanda va panel ebele ndenge za place wana. Nalanda va panel ebele na TikTok. Des gens sont en train d'affirmer jusqu'à me donner une adresse na Ocho. Nando yoka, mais bazenga bazo osenga pardon. Moi je vais répondre dans mon coussé. Je vais dire au président Fachi si ça peut les rassurer pour que à l'andane ba note mususte ba tozo pesaï. Excellence monsieur le président de la République. Si le président Kabila est dans l'AFC, comme vous l'avez dit que l'AFC c'est lui, je ne me prive pas en tant que votre concitoyen de vous dire que moi, Papi Tamba, je serai dans l'AFC. Je répète, si le président Kabila était dans l'AFC,
ndenge za place wana. Moi, comme tant d'autres kabylistes permanents, nous serions dans l'AFC. Comme nous ne sommes pas dans l'AFC et que nous nous opposons à votre pouvoir, nous résistons à Kinshasa, parce que je crois que même vos services le savent que nous ne faisons pas partie de l'Union sacrée. Donc, nous sommes en train de suivre les combats de notre leader. Et ce combat-là, c'est ici au pays que nous menons ça, contre vous, contre votre régime. J'ai fait cette émission, non pas comme quelqu'un qui veut vous encenser, mais comme quelqu'un qui critique votre politique. Donc je l'ai fait en toute responsabilité à Kinshasa, non pas en prenant une arme contre vous. Je crois que ce message peut suffire pour que Kabila n'est pas à l'AFC. Donc, N-O-N, le président Kabila n'a jamais tiré les ficelles. Mais ma réponse devait suffire, Perrault. Je répète, N-O-N, parce que peut-être en répétant vos mots, ça peut maintenant vous plaire. N-O-N, il n'est pas dans l'AFC parce que j'ajoute, s'il était là-bas, moi aussi je serais là-bas. Et je ne me priverai pas de le dire. Je serai à Rouchou maintenant, peut-être en train d'organiser les tournois tels qu'on a mon Ekuna. Parce que j'aime bien le foot. Voilà, je crois que le message est passé. Le président Kabila n'est pas le parent de l'AFC de Corneille Nangaa. France Fanon l'avait dit, savez-vous que l'Afrique est une ganne dont la gâchette se trouve au Congo, Zaïre de l'époque. Soki, Congo, le géant, on a le géant, ça a télé déjà, sur l'Ingatala, à Bandako Tambola. Soki va payer nos stubatiers, ma beaucoup en Afrique. Soki, Congo, et du départ, c'est toute l'Afrique qui va se développer. Biso moto ebi, Valère Amboka na biso. Oba ebi, ba ebi. Oba ebi te, mawamingi. On a senga na nzambe. Atambu sabo moina yo kaka ndenge olingi Congo etambola wana. Ba par africain, ba di ko reconnaître ango. Ba africain mususu, ba di ko reconnaître ango. Landa. En tant qu'Africain, il est important de savoir que tant que le Congo sera instable, notre continent ne pourra pas prendre son envol. Avez-vous compris? On y revient d'abord. En tant qu'Africain, il est important de savoir que tant que le Congo sera instable, notre continent ne pourra pas prendre son envol. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, dans toute société, il y a toujours un leader. Et pour l'Afrique, le leader, c'est la République démocratique du Congo. Qu'on l'éveille ou pas. C'est pas pour rien qu'on appelle la République démocratique du Congo scandale géologique, non, c'est pas pour rien. Je me rappelle ce que disait Frantz Fanon. Il disait que l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve au Zaïre. Au Zaïre, c'est la République démocratique du Congo aujourd'hui. Nathalie Am dit clairement ce que voulait signifier Frantz Fanon. Il n'y a pas d'évolution en Afrique sans développement du Congo. Dommage pour ceux qui sont manipulés par les grandes puissances. C'est peut-être un message clair à l'endroit du Rwanda et de l'Ouganda qui attaquent 10 jours au lendemain la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ces pays sont aussi manipulés. L'Occident ne voudra jamais que la RDC profite de ces minéraux. Parce que si la RDC s'assoit, c'est toute l'Afrique qui évolue. Et si l'Afrique évolue, la France n'existera jamais. Les États-Unis, chaos. L'Angleterre, foutu. Vous voyez? Et donc, la télécommande de l'Afrique se trouve en République démocratique du Congo. Voilà, la télécommande de l'Afrique se trouve en République démocratique du Congo, même si les Occidentaux ne veulent pas que les Congos puissent se relever. Et ça, Congo ya Vuluzi Gimbangu, Congo ya Mama Kipavita, Congo ya Mobutu, nous allons nous relever. D'ailleurs, nous sommes déjà debout. On va foutre tous les ennemis d'ailleurs. Malheur à vous, les pays où vous utilisez Bino pour attaquer Congo. Lobby, et vous avez malheur pour Bino. Autre lobby quitté. Lobby. France Fanon, a raison. Référez-vous de ce qu'avait dit France Fanon. Yambo, tout beta di solo, oh, y a jeune fille à Bimi, na Tongo, na Tombo. Na cimetière à Gombe, tika to yamba nkumu, pour le lozali samedi, chaque samedi to yamba kankumu, manzambi teyo, alors toujours na bakamba ko sabiso en ce qui concerne bakambo o itali coutume. Nkumu manzambi teyo mbote na yo. Bon week-end, hein? Mbote na balandi nyonso oyo bazopesa confiance na Radio Lokolo International. Lelo eza samedi oyo eza mutu nyonso aza na repos pona kolanda kati ya lite ya nyonso oyo esengami ya koyeba
ya kopesa poso moyindo mayele na connaissance na sagesse na nzela ya mfumu Kimbangu mama Kimpa Vita mfumu abeto Kimbangu nganga ya Nzambi na pesi balandi nanga nyonso mbote ndekolokole. Voilà, kuma Nzambi teo lelo mokolo ya samedi mokolo ya repos to pesi moi temps joie temps expliquer biso makamonini oyeli biso na mokolo ya samedi ale to pesi malobe pa na yo. Merci na balandi nyonso lelo bofongola matoi oyo nasenga kita mingi na ndekolokole ya kopesa ngai ta na meka ko expliquer po balandi ebele bazo bankumu ma msuto so banga kotuna nazo zongela ko yebisa bino bobanga kotuna ndite ya oeza te pa nkumu te manzambi yani bavene ngangu ye connaissance ye kindia tusulu ye kindwenga kwa bankaka par rapport à correspecter coutume lelo bande comme sur radio lokole toza na ta ya ko apete te ngonga eza nango pe mulaite po eza radio na kopesa bande ko chance lelo zomona batu mususu bazokuta mala ba victime oyo ezake lelo ndeko musu azando kite bakoma kolata elongi na ye oyo tobengaka mari de nuit mama papa aboti mwana akomisi etina age oyo esengi ya kokomisa ye me mwana ere akoli akepa na ye be azwi ndako pa na ye ekomi ke azomonaka papa comme mari de nuit na ye ezosala pasi ezokabola bafamille ezokabola bana na bapapa mwana azwi décision akebi bisika oyo asengi akende po azomonaka papa ozwami problème na kobenga nkumu te yo manzambi na kosala so musala en plus na kolakisa yo mondalité ya mutu oyo alataka yo yango abenga ba masque de veillesse na ba mari de nuit lelo mutu amonaka ba mari de nuit ayebaka te nani akomona leki na ye akomona yaya na ye akomona mama na ye akomona papa na ye ozwami problème na benga nkumu te yo manzambi ngai nazalaka banki te oyo aza concerné na likambo wana lelo ezokabola papa na bana ebele tala papa akolisi mwana atangisi ye lelo mutu alobake azomonaka papa na ye comme mobali na ya butu esali pasi na sujet wana nazotraite makambo wana chaque fois numero ya nkumu te yo manzambi yani bavene ngangu ye ndwenga oyo bapesi pouvoir ancestral plus de 143 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013 lelo bandeko nyonso na kopesa bino mwa connaissance lelo nkumu oyo bozobenga nkumu par rapport ya korespecte coutume oyo lelo mutu mosu akozala mobangi po abenga nkumu alobi nkumu aza nganga nkumu aza boye non lelo kozala maladi moko songolo esali yo 4 à 5 à 10 ans nazwi yango solution na korespecte coutume oyo mfumu Kimbangu alobaki lelo ya kufi me natiki misisa na nga ebana kobotama kolala kolamuka par rapport ya nini lelo ozwami problème mwana oyo mwana ya yo moko oboti mwana abotami normal aza ni infirme après quelque temps mwana komi infirme après quelque temps mwana komi koka après quelque temps mwana komi baba eza milimo oyo eza ya mabe lelo soki boza na mutu oyo aza na famille akoti ba loge oyo eza na sacrifice oyo eza na sacrifice ekolinga ebana kokumba bato mosusu ba victime ya koyeba ba norme nini oyo ezoleka lelo famille ezalaka munene okoyeba place likambo ezokomplike yo te place likambo oyo ezokomplike mama te ezokomplike papa te lelo ere tozoleka na tele be na radio eza publicité te lelo mutu mosusu songolo asali 10 à 15 ans na banda bokutunaka mosusu ndeko lokole nazongela kolobake toyebani te me bato ndeti boye ere abenginga eza na bato bapesi batémoignage oyo babiki na nzela na ye tozalaka toujours na négatif na positif ere oza na foi ya eloko oyo bengeli nkumu carrément erataka te naza nzambe te me naza na pouvoir ancestral oyo ezaki ya coutume ya korespecte banorme ozwami problème eloko moko ebimi yo na nzoto bien etambolaka yo oyo yebeli sens te ekoma kotambola neti basili na mutu ekoma kokita ndeti na makolo ndeti na mukongo ozwami problème oyo nabeteli sete lelo odefisaka bato mbongo
mutu azwi mbongo na yo quel que soit en Afrique, quel que soit en Europe, ozwa mi problème mutu adefi yo mbongo ayaki kolela difficulté opesi ye mbongo azolinga koremettre yango te benga nkumu te manza nakotindele bancetre bakoya kosenga ye mbongo na kombo na yo 3 jours 4 jours fo apesa mbongo ata azwa numéro abloka mais soki oza na kombo oyo oyebeli ye opesela ye mbongo na kosalisa yo akoremettre mbongo na yo wana na sire mutu nyonso mutu adefa yo banaki kodefisa mbongo alikelembo bana kodefisa mbongo intérêt mutu azwa aboyi kopesa yango nasengi na ndeko lokole apesanga mwa temps ya kopesa baexplication par rapport oyo ezosalama ezaki motema mabe nakotina baenvoye oyo bakoya koyebisa efuta mbongo ya papa ntel ya ndeko ntel ya mama ntel ozwami problème ya mwasi oyo azovanda sérieusement te oza na besoin na piége ye na eloko nyonso yo olingi na kosalela mosala yango wana ozomona makambo oyo ya pouvoir ezofongola mutu nyonso ya koyeba kati eloko nini fo esalama place wana nkumu numéro na ye toujours nazo répéter yango par rapport ya dérangement ya DG lokole te plus 243 89 44 54 885 plus 243 plus 243 98 17 17 013 pour côté nazali na zana des réseaux ozwinga na Orange te obenginga na Airtel yango ni bandeko nyonso fo koyeba nini olingo sala pa mutu ero contacter mutu lelo kobenga nkumu te yo manzambi eza te ke fo kaka nasalisa yo bien fo kaka napesa yo oyo esengi ya kopesa oko kobenga nga na kokide na kopesa yo connaissance ya koyeba eloko lingo sala na eloko lingo sala te lelo batebele barande ki pauvreté pa bapaster suite moko ya malongo eza te toujours ki escroquerie oyo eza ke opesaki paster lelo paster azoyebisa yo pesa ngai mbongo defisa ngai mbongo un paster oyo azoteya lobi numéro azwi alongolo eza ki escroquerie oyo omoni ke eza ya mabe mutu aza na eloko oyo etangami ndako batika na famille ndako ye moko asomba aza héritier ezotekama te naza na plein droit ya kosalela ye ateki lupangu na ye na baprix oyo eza norme lelo bato mosusu mona lupangu na ye bato baye lelo batali mama tokobenga lobi papa tokobenga lobi bake libela eza deja terrain wana eza utilisé mutu azwa yo mbongo mutu abotola yo lupangu mutu abotola yo terrain mutu abotola yo mabele ero oza na problème na benga nkumu nasalaka mosala ya longtemps te napesaka bajour en plus mpona kolakisa yo na mutu oyo azwi eloko bomba inga nalakisi yo mpa na nga na sensuel oyo nazosalela pouvoir ya bakoko yango moni ezosala pasi oza na mwana abotamaki normal lelo azoloba su te aza na problème ya koloba na kosalisa yo oza na mwana akoli azoloba te azoniata te makolo eza ya kolemba aza na connaissance mais connaissance ekimaki ndeti sagesse moko bazwa balongola na koremettre ye na pouvoir oyo nkakaki mbangu yani wotu vene ngangu yekinkikidisiki ya wonju beto munalanda nsamuowo sito adiatisa wawu mukingunza muna pouvoir muna kinganga kyokyo kina muna nzila ya nzambi yani watulonga watusisila mpe mambo maonju lelo soki nzambe apesi yo connaissance te na sagesse ya kosala musala oza na connaissance nango te oza zoba osala musala oyo ezosala connaissance yango soki boza na eloko bosungaka ndeko lokole ezwaka temps ya kobebisa ba émetteur na ye ya kobenga nga ti bisika nazali ngai mpe na kosala moyen nyonso soki nzambe apesi makoki ya koluka eloko mpe bapesa ye par rapport ndenge azwa basene ebele ebenganga na journée ata 4-5 moyen kwa kosolola nango boye eza te na kosala connaissance oyo eza ke lobi mpe ya koyeba ye ya kokutana na ye yango mona apesi bandeko nyonso chance ero oza na problème wana oyo nayebisi type 1 type 2 type 3 problème ya diabète type
1 type 2 type 3 na kozongisa na banorme oza na problème ya bopikniki ya biso ya kimobal na kotiela yango na badimension nyonso olingi po trouble wana ezalaka mingi na ndako te kufu antoni kumona mpasi oza na problème ya poison ozwi promotion ozobanga kokende kosala remise reprise na esika na kosalela yo nyonso ozwami problème ya paralysie oza paralysie ke oyo omoni ke loboko ezosala te lokolo ezosala te na kozongisa na banorme ozwami problème ya diabète ate esalaki 7 ans 10 ans 15 ans ere obenga le même jour tosololi okati kisi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Nkumu tana yo koki chite sika boye. Ok, merci na balandi nyonso. Na ko répéter ndenge déjà lobina répéter numéro ya ko pesa balandi pour mutu muso yoka ki liboso ya mibala yo kite. Muso zalanda kanga bandakala ngelo kaka alandinga belelo alandinga ite. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 oyo mususu boyoki te oza na plein droit ya kobenga nkumu aza disponible obenga 2h 3h 4h 5h naza mpona bino kozongisa poso moyindo kofongola bino bokeba na baeglise oyo ekomi kosalela bino commerce yango wana te motema no yango eza foi pouvoir ancestral eza na sacrifice te eza na likama te na pesi balandi nyonso mbote na confiance ya radio lokole mbote na yo. Merci beaucoup. Là, c'était un coup Manzambi Teo. Bon, moni kele lo to tuni mituna te to tikeli etan aloba a expliquer makambwe bele oyo asala kayango bo kiedo. Merci oyo alingi abenga ku Manzambi Teo. Numéro na ye yango wana pesi benga ye otuna ba mituna oyo nyonso tu e komeli osana problème benga na yo mutuna mutu a ebindenge alukaka solution na ndenge na ye. Ya to kobetela osika bo lisolo e pesi pasi ya kosakana te ya complexe ezali mingi pona bandeko na biso ya batu mwindu surtout ba congolaise ya nana esibino ke mundele nyonso tu azalaka na mbongo nana ebisio ke ba meti bazalaka plus important to bazalaka spécial ke batu mwindu likolo ya koluka mwana métis tala ndenge ndeko mwasi oyo ya minene ekomeli ya tozali bongo na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa esika histoire oyo esalami na 2021 mutu apesi lisolo ye moko kolo lisolo ya pasi ya kosakana te Papa Fiston nga nazali ba fille ya millier apesa inga kombo na ye nga pele boso na mane ko ye ba ye bien te après na ye ko ye ba ye apesi na ba référence ya ba sex step ming ebimaka ye azanga kate ba sex step na ye pe ebima ba musicien ba boaka ye ba musicien ba ebie ba donc ayebani na ndenge ya mabe donc ye azanga kate ba petite millier wala azanga kate ndenge ba ye petite millier donc Chelsea ya ba niveau na kuna mena rêve na ye alinga kaka abota ba métis pona kobota métis esenga nini olinga mbala mndele n'est-ce pas ndenge bakena na boîte comme ya boîte peut pas ficho kotanga te kotanga comme boîte te mais na boulevard na ville ye ba boîte nyonso tout eyebiye un jour ndenge ebisinga nga kuna yeba gita pas ficho mon ba Chelsea nde basala kawana omona ba Chelsea mingi bamelaka cigarette bamelaka diamba ulparé voilà d'après ye soki muta na milieu mabe nde ba mena cigarette wana milieu mabe wana eko poussa na bemel na bango te oh est-ce que c'est vrai musala na biso ta musala ya risque papa fisto yango to melaka ba cigarette mingi pona ebengana ba milimo mabe pembeni na biso malgré to ba risque pe o sakata musala na biso alors un jour nazalaki na boîte de nuit nazomela mo ale ko na papa fisto ngala ko mena 12 bouteilles ya nkoi et qu'on peut s'en moyen que mais na raison apenda ku normal na fonda ka na boîte na omela boy na omela oh na mona mundele pas visa mundele moko ye mundele bene ya mundele libanete mundi bouté mundele ah comment tu vois tu es très belle hein toi tu es une jolie dame comme ça mais osomela ba cigarette au moins ba cigarette za mala muté osomela cigarette pour animer ça pour la cigarette te Papa Fiston tala bonani mundele mutalo bonana ndengo akasinga chastanga yango te na boma cigarette mbala moko na zongi siki mwasi na te tendresse
Comment tu vas? Tu vas dire que solo mundela to solo mundela wana mundela wana na sema il y a 6 bouteilles en koi. Mundela benga champagne pas fiston champagne ye to bandi komela ngana mitiki na bi o ndenge zaliawa ngana mundele oyo to kenenga ndengo to kolia bombo na sachet to kolia sachet to kolia bombo sans sachet. Est-ce que komi tangu to meli papa fiston na comprendre qu'il est sous-souté na yeba ki sous-souté na lali na yebi te na ki ndenge nini pona ngai na yebi ke to kenaki na mundelo wana to za quelque part na yebi te mais na donc na se retrouver ya kolala na yoki moi malili moko boye na ina benda bulangeti te na se couvrir oh bulangeti to bengo zap na surtout ka papa fiston na lala kinde libanda ya boîte de nuit malili wana ngana lali libanda ya boîte de nuit ba chege mingi na ville aba ebinga na surtout na lamukino qu'est-ce qui ne va pas comme ça ça qui na nga wana téléphone na nga ezali papa fiston to échanger ki ba numéro ngana mundelo wana na zu numéro wana bengi allo boni mais pourquoi tu as fait ça vraiment yo mona ki ngana langwe au lieu ozo ngata taxi okela ngana na tapa na yo to futela nga chambre na otiki ngana ya se retrouve na libanda ya boîte de nuit boye kosala boyete prochainement faut luka moyen mususu po boye eza malamu te osali mabe ya kosakana te na sepelite wa akati papa fiston to contenir fille ko sort samedi no vendredi muswana ko ya papa fiston na compte na boîte na changer siko boîte musu po ba boîte so ya fille ya papa fiston na yebani soka otengi ko mona ngai ba musu ba ko yeba mais na pesa référence ba sex step ming e bimba na 2021 ngapela sana kati est-ce que bokomi luka ba sex step e bimba na 2021 okomona ndeko ngo pasa li wana o apesi so di solo yemoko papa fiston pardon ko tanga komona ngate otanga te so to respecter gande ba pera so di solo acheter changer boîte natala boy oh mais mundelo pas ambiance yeba boîte so na lokenda olanda bonne tout le monde alingaka ba meti papa fiston na lingaki ata to ko na mundelo wana na bota ta mo wana nga meti ya complexe ngo ya nini ba meti boy natala mo télévision ki chance na mo ba publicité ba mafuta ba kingani okomona bashika bana ba metis ba indien ba nini kuna oh to bino complexe mutu mutu nga pa mutu mutu te je vous dis que la peau noire est une très belle peau la peau noire surtout il faut être fier ya ko na peau noire ko na complexité et puis qui vous dit que mundele no surtout na mbongo to saka ndenge mo ya tout ça moko. Il y a des noirs qui ont l'argent, il y a des noirs qui sont les pauvres, il y a mindele oh ba riche, mindele pauvre pe ba ça. Il ne croyait pas que mindele alungembo kana bango ina Congo na sana mbongo. Eza ndengo ate ete ya kabino. Papa fiston na boîte wala do to bandi comme na bi non na sala ke la fois passée na melaki ebele ya ngo sala ke mundele oyo moya ke na ngai ezate doki na komela na réserve. Papa fiston na esi na ko na 12 bouteilles en koi. Mais je me suis dit, là, c'est retiré, mais là, mouké. Na maintenant, il y a 3 bouteilles pour là, c'est contrôlé. Pour là, c'est contrôlé. Tout ça, qui n'a mundelo, on a mis 3 bouteilles pour là, c'est contrôlé. Mais je ne pas comprends pas, fiston. Na yebite, qu'est-ce qui s'est passé? Na tongo, même chose. Na yo qui le la malili. Na baluka boy, ya. Na la lili boso ya. Boîte wana kaka, boîte msou na ville. Ça qui n'a pas permis la vie, finalement c'est quoi? Finalement c'est quoi? Po, c'est normal. Na benga mundelo wana po, zaina mundelo wana. Na benga mais qui mais c'est mais toi tu n'es pas gentil. Comment ça fait-il que ngana wala ngwandengo wana yo olie ozwanga okele tikanga etapa na biso to pas bon je nazo tenu rigueur parce que pas na ngai oyebi yango te mais il fallait faire quelque chose na moi ça langwe o tikanga boda se retrouver libanda penia kola libanda ya boîte boy ngaba to bayebi ngeza bala mute cette fois là mundela ba ngala ba ngabulu ba congolaise ngala oza ya olango ndengo wana ngala ko memo pa na ndaku na ngai et puis hier tu me dis que non ozo na bizo na yo e ko ngamba ko samba ngala boya ki na ngai c'est vrai pas de souci bakutani sikoyo un jour avant la kata semaine moko bakutani na mundelo wana ba sololi ba comme le kola moi c'était mobile était jeune fille oya pesi so abi pas vite na même mundelo wana ipana ngai na bo marché c'est que la fouti laka
na voiture ya mundele wana na esi mundele wana omoni awa tokei soki na ke komela que par mégarde omoni ke na lango masanga soko boy na gela ndako na yo yaka na nga pa na nga au kutinga pa na nga yosa eloko moko te mais moi je te garantis toko signer kutu ba papier toko signer papier ata na lango ke na nga na ndako na yo nga moko na signer papier na ko solo makambu te ke violenga to mabeko ya la sain et sauf c'est vrai premier te papa Fiston lobi na ngo vendredi toke na boîte tokuta na boîte mususu mais cette fois-ci tokuta na timu de rendez-vous tokuta na boîte intel toke na boîte wala ya papa Fiston ambiance to na boya ki komela na mutema moko na esi bena lelo ngala komela te pour nazo comprendre te na ola la nini ça fait 2 fois nga pena ba yebi nga boye ba kutanga na lali ya soko tali sextape ya 2021 okomona muto na olobela soki po yebi tika commenter loin. C'est pas bon. Lelo ngala kobela te, soki komela na okende komela kuna na ndako na yo, na appartement na yo. Soko filmer na filmer na appartement na yo. Effectivement papa Fiston na melaki te na filmaki te. Akomanda ka ba sandwich muke wana na ba benga chips benga chips on bango benga nini. Frites. Na soso na le. Et le blanc me dit, mais là, ta bouteille, moko ya savane, habité dans le tête, donc il me l'a pas na yo. Ça va pas toujours. Papa Fiston, cette fois-là, tolong, nazo ye, ba makambo, ça t'a commis 22h, toke 23h. Mundela, tu veux aller chez moi? Oui. Tu veux aller chez moi? Oui, tokei. Toki, boulunga pe na boîte, tu vas ba Fiston, tokota, na mutuka mundele, tokei, ti na appartement, na ye côté, et côté à Royal. Ba côté à Royal, kuna. Okay, to kota pe buna appartement qui toko ko sakana te toko tua qui toko siko na tuni douche ça non je dois me débarbier nga siko na tiki sak na papa Fiston na côte na salle de bain na je peux peignoir na ya yé na sokoli très bien na lati peignoir prêt pour la révolution la bilelo awa donc nga pena ki meti na ngai na rozwa mwa na nga meti awa tango na sisi na fandi siko na vandi siko papa Fiston na bimi siko shimbo ki na ngai cigarette o ngai moko na bandi komela cigarette entre temps ye bisinga ye pa koti akende ko sokola na bendi ko ya liboso ya cigarette na bendi deuxième ko ya cigarette papa Fiston cette fois la yeba ki soko ba sala maka na yo ki fatigue moko impossible papa Fiston posa kaka na lala fatigue wana posa na lala ndenge pe na lalaki na yebaki na nga lisusu te wana je me suis retrouvé na ndako pena ya mundele wana ndenge na lalaki na yebite papa Fiston obo mesano kaka nde esala ma 3e fois oyo na yoki siko na tika bweb na 5h wana ezaki ba 5h leti bu makela mituke so le câble ko mwa ndengo bon na comprendre ça va tona Royal peut-être mituke tonge bali kotana nazo luka naso luka dra na bena finika boy mu pepe ka ne sa ya na fungula misu boy vous n'allez pas croire papa Fiston na se retrouvé likolo ya tombe ya artiste et musicien moko boy na otanga pe kombo te pour éviter les problèmes yepe akufa o bakufa ba kunda ba musicien belé na Gombe likolo ya tombe ya musicien moko boy akufa na suzuki mais nga likolo ya tombe papa Fiston na peignoir wana na peignoir na ataki wana sikoyo bilamba na ngai na akoshaki na sekero na iske ba koshaka bilamba wana na tala boye bilamba na ngai na akoshaki wana mais na akoshaka bilamba ela croix ya tomo na ki wana bilamba na ngai betsa wana na lamu kibe ba sécurité ba mona ngai ba yebi pe ngai ba sécurité ba sécurité na hospital Gombe wana na bangi na isema pardon bolo ba na pesa ba ngo $20 na lata bilamba ba fitere je betaki na moi 5h siko ok moi ba 6h moi molili manda moi heureusement soki na laile ko na bonta ba 7h ko kaki elingo sa yombe ngo belanga na fila Kinshasa pardon na kei wana bimna sécurité na zu taxi express ti pa na ngai na bon marché donc il veut dire mutu oyo azali revenant mundele oyo azali mundele extraterrestre mundele normalité. Donc veut dire chaque fois autre que na donc veut dire na ebité asalaka nini pa na ngai donc asili sa ngai esprit ndengo wana et puis azongaka
asala nga makabasala kana aya kane ko déposer likolo ya na porte ba boîte wana lelo tiki nga cimetière. C'est pas vrai. Papa Fiston ko boya te. Na luka basala nzambe te, na betela mutu moko te, eloko moko te na tika yango ndengo na 2001 wana. J'ai compris que Mundele wazalaki na revenant Papa Fiston. Qu'est-ce qui s'est passé Sikawa Boye? Nzamba salinga grâce Papa Fiston na se retrouvé na poto. Kotanga komba poto na se retrouvé te, mais na se retrouvé kaka na poto. Na poto pe na se retrouvé kuna ndeko mbali moko asepeli na ngai Congolais alingi ngai tozofanda na ye ndaku moko mais tobalani te. Papa Fiston na pesi histoire siko pona tolandaka yo ye palandaka yo mais na kangaki na mwate na pesa ka histoire oyo. Tosale bana parce que mama sama na 2021 na 2022 nzamba salinga grâce la kemi qu'il est en poto. Donc 2023 na 2024 bofana kana mobali Papa Fiston mais nazu do retard ezo yate na ebite que ce qui ne va pas. Na quel hôpital singa na zali bien mais retard ezali koyate. Est-ce que retard ekoya to mundele wana oya revenant asalaki ngai nini? Tala kunseki tala kumamba. Papa Fiston benda ba jeune fille matoi to pekisi yote. Soki omoni ke oza supporter ya Chelsea ça va yo. Mais ça la yango angele. Tala ba risque ya métier o ya biso ba supporter à Chelsea. Est-ce que bokomi solo ya passe? Papa Fiston, makambango to bana ko yoka ngo ko esala na ba Benin, na ba West Africa, na ba Afrique du Sud consomme ngai moko esala melinga Papa Fiston, ngai na bima na tombe ya cimetière ya Gombe, ya musicien Songolo. Est-ce que ndenge balobaka batu mwini musu babongola mindele? Je me dis oh est-ce que musicien wana nde abongola ki munde abongola ka mundele aya ko sala ba aventure to ndenge nini? Tala kunseki tala kumamba. Papa Fiston benda bandeko matoi. Benda bandeko matoi basala ka angele. Musala wana ki Chelsea ezali malamu te. Tala nga vie na yote soki baby to ndenge nini? Na ese za calme. Na pesi numéro ya apôtre Charlie bazana ba prière Sikawa. Soki po lengi numéro ya nkumu na kopio numéro ya nkumu. Tala lisolo ya ndeko oyo. To tangi komona yete to boyi po na ko éviter problème. Tombu ya musicien Mike alala ki na Gombe wana to boko tanga komona ngo. O Papa Fiston alabaka tete to tangi komona ya mutu te. Mais yemo ka Papa Fiston pesa ba ma référence parmi ba sextape o bimaki na 2021 ya ngape ezala ki rage makasi. Alors devoir à domicile yo motala ezali nani o combien? Voilà c'est que bien complexe ya pamba oyo pona sana mwana métis. Mais donc retiba na métis ba maile ko na bana batu mwindo. Vous savez pas que peau noire ezali la plus belle peau. Autre bakité tolobi. Voilà. Yo mtoto na biso ya soko za lisolo ko pesa benga biso pesa lisolo na yo to ko beta lisolo na yo kaka ndenge olingi to beta lisolo na yo. Soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo. Soki po boyi to tanga kombo te to kotanga kombo te. Biso to fonctionnaka ndengo wana. Vous comprenez? To suki awa. Allez, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara.